ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olie yo kende kotonga nga partout yakane na lakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakane na lakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo mtu makasi ya na so kotika na prince premier portail biso mobungi kaka bombo comment ça va discuter na bongi za la donc bon tana tuni na comprendre ye na jina usuni sone tenga na bungi na moli ezuna ka ça bien na lembi bana to loko tsaba loko na peni ça peut passer mal bien mais nande nesante voilà na c'est pas na passer mal bien David ndinga azuri pesa bien bosi na mutu kana mayo kolo makolo tambula so ninyo na okuna posa na mutu mutoka nani na posa ya bolingo na libala o is important o ndetu yebo kusinga sukwe pana ngamoko na yambi omi ai pa mbiso ka o teke to sa ka ilote eka pa bilote David comme de son bilo les autres dans le doc ya est-ce que il va poser la différence ya quoi biloko azosomona libala libala c'est autre chose wana na komi mwasi na ye légitime oyo ezaki makambo misiko yo malembe simba tata soki makamba malembe simba tiko wapeo lo bloko wana tala ndako zulu ta mutuka so boya mukabela ngana zona yo kufa kama mutuka na ndako bona kufila sunu apa lo simati waki makamba libali ni alliance so sumika baitana na balabala mo la tengosi na motambula ona nozana ika sisili tsaka lo alliance bongo lo alliance ndenge malelo mona sana boso bolimo continue comment ka lo mtabeni mutu esi no to bebe sika na za me bolo baloko bolo bati bebe temo o ezaka tsa mutema na ngati na comprendre bien après ça s'entendre non bien ngolo bon papa no monte papa mena tongo ngapo na yana bimala tongo appelle me koti nde na bina zilayo très bien na lo linyo sumene na ba ni kamu Jesus mutale pena la libenti na la liti bona na filo vision mo bo c'est singati comment ma prophétesse sakola gazi sakola yapo na bote yima kamuna tumina ona shindo okazoka la owela libalati na dali pa bienti don ndoto na l'hôtel na bushi na kata temple batu balimba katum sana kana ndoto Comment quand je suis ça m'a dans l'otaki habitude te révélé et condamné et d'ailleurs condamné comme il a été dans le terrain donc nous sommes quand riche mais on l'autre ngandoto na boité mais tant la mukaki tant surtout ka osambela to sambela dit mais ça da condamné c'est nous sommes non na bajete so mon niveau côté mais pour le église mon banto ça la kamba kataka Eba professionnel. Est-ce que la femme n'a pas la canne comme on a eu sur un membre qui me dit que c'est non. Ce qu'on a d'accord ma bonne délit, d'accord ça gêne. Luka pasteur mo qui au test de dans ma beaucoup de prière. Yo mo no to mo l'hôtel ngando to no raisonner au salaire na nizni. To que non église. Atseki.
tinisa ngai. Sina place wana mbumana eza ofunga mafunga la okota. Papa. Nathalie, Naya nini? Naya nini? Hein? Nini? Loba nini nango? Papa seni. Papa. Ateni ko ya nini nango so ya. Ateni. Hein? Nakita motema nini? Hein? Tina zalete nini kutanda kwa papa ziki. Sibonda kwa ziki ngo loba nini? Nakuti papa na mama baziki na kati zambe. Sikolo ko lela ya mwana, hein? Oh, ile ko lela ya mwana. Telema na ngamo no sanya, telema na ya telema. Lo wana papa tu ko tanga. Kita motema no yesu atantina, hein? Ko manga pa mata. Ko banga la nino. Kilo ko ka pandi ko mais swata la ngana ndele ko bano la ndela na zali no sala no nyoso yo basala na ba mo ko ba ngamo na zali no sala dépense na so banga hein yo fala na muke a Grand maître. Yes, Mwana Nangai Réal. Merci Nabotosne. Merci Namusala Ozakose. Réal Oyebi Ngai Grand maître. Idée Motonzambe. Napesa yo bozwi, napesa yo one. Yo luka na vie. Mais comme tango réel, opesa ngai sacrifice. Nazana posa ya sacrifice ya makila. Réel na bozwi, célébrité, yo zanango. Nazana bosinga ya batu sek. Réel nazana bango bosinga na lombango. Makila mpobuzi na yo ibatila. Nazana bosa ya makila ya batu sek. Merci grand maître. Makila batu sek. Muzwangu wote eo. Umulu! Yegele! Umulu! Yegele! Umulu! Bose, nalingi yo na mwasi na yo, bokufa. Ezali nde bongo. Ezali nde bongo. La baisse déjà été etikali toi. Être cher au l'opécie. Et puis, je comprendre. Mais est-ce que vous comprenez le là? On a pas la baisse déjà été batikali misatu. Donc la baisse ya na mai. Hein? Yo ku basengi yo mwasi. Ye kona yo te, komi na yo te. Il fallait tout bas. Du cap la faire. Or tout va dire c'est mon micro. A de famille naïe, bakati baye, bazeli na mwasi naïe. Avec sa famille, toi avec sa mwasi. Mais je te dis, Bolingo, les intérêts à casse. Au copine de la téléphone de Robolia, et moi c'est moi.
point to balaka nani mwana mwasi wana makasi biza match na lingi na motema na mobimba aza olinga bina nga et les autres ont fait ça sacrifié par grand maître même si grand maître m'a dit bien sacrifié ma fille nous sommes pas 5 femmes à 6 à 10 na mbongo na nango au grand maître apesinga na ndimila sacrifié maman mais moi on a dit ça match non yo to bolingo liboso oto sa bango grand maître apesinga tala biloko oyo komi na lelo o déjà combien de châteaux ça pour ceux qui s'étaient David comme bolingo liboso qui va travailler ok va financer ok va boka ndenge na ndenge okongo zo ba chanter minene comme ça hein suppose moi ça mo le kisaye ozolenge lo kwa ndeko na yo lo kwa sukina so kwa sukina David moi sona amonisa yo ata nini mo na ibota na yo ata la famille azati hein oh ça va bolingo c'est comme si vous comprenez la carte naza na bafille kuna osacrifie baza déjà ya kitoko opena so pesi kamete mo baza na ta mafuta arankwayo naza na basacrifice tant que ba donc bafille na moko déjà naza na ye déjà aza déjà na pesi déjà ma je sais que na pesi pas grand mère mais le problème c'est que oyo wana aza bolingo na c'est l'amour de ma vie, je l'aime. Ils ont matché moi si toko, taille n'a pas beaucoup n'a. C'est pour ça qu'on comprend le ticket. Beaucoup de qui l'a tenté, n'a pas là moi soit n'a ça n'a et pour tout ça n'a sacrifié. On a son père dans la temple coquité. Mais c'est moi c'est toko, on a son père dans la montre qui toko. Comme mettre à comprendre, c'est qu'il a pas bon n'a ils ont matché. Na so senga dans les la campagne na kopesa ta 50 sacrifices na kopesa ata 100 filles na kopesa mais ils amati na kokate na kokate est-ce qu'on comprend que na kokate David muri yo auto musafira mu kitu ya ah nous on peut pas comprendre ngai te ozo bani opesa mususu maître asenga kyo kaka mwasi wana yo moso mo mafuta ndenge ndina mwana oyo so semsa mwasi est-ce que maître olinga mwasi okoloba hein depuis mon aussi yo non la soirée c'est pas comme ça elle est là au fond hein est-ce que moi nous pas pour moi on a ndenge hein mais est-ce que olinga peut-être moi ça va tout bana puis moi ça va se faire ah c'est que là c'est le moment où ni bon est-ce que ça l'a raté hein mais qu'on a tinga pour notre grand frère na festi baziki na ndao gawe yo mama kapela suka ngani yo no mele oh lo mama kapela ngai tazala poto ba mwana mwasi wana diza match za bolingo avinanga oh kasi basa misala tukini banda oh banga to yo kanga poza moni lelo lokuna na ko to solo na ko mutaza awa te to za biso ba parce que to solo la penza lokola ba et lokola ba responsable papa wazala ki soki to la linza 4 jours uzongi singa pa na biso na kina ziko pa loso azate mama wana zalaki so to la linza awa na zongi kuna na olela papa bengani nga ya bengi nga na mupanzi apienga 2000 mama sakufi bakundi batanga pe panzani ndako bapenga ya parce que tokumula na apa to le bandinga na yo lokwa basoso to batama toilette to batama wapi banda awa ngana yo to lala si mokolo nini papa ngai si mokolo nini motiko kokoma mobali je ne sais pas ce qui au moins na silence nanga ezolobilo ke nazo sepela la vie oyo tozomela et yo sepela na non yo na sepela na non tala tant susu yo aussi déjà kimia ngaso na to tala ba o ba c'est là kilo de dé na nous avons comme ba partenaire
Les 3, nous avons comme sponsor officiel. Les 4, nous avons comme bango basungi ya bina biso. Parce que nous avons toki sambe. Nandoki. Sambe papa na kanda akoti mabele parce que nous avons toki. Nati biloko oyo nazo sala effort na sala na yebisio nati edenga nati totala âge ya petit wana te aza na mutu aza na sagesse aza na mayele un grand réalisateur nasali nyonso nakoti badossier par-ci par-là mpo na yo oyebisaka nga kaka ke patiente papa persévérer efutaka na vie et maintenant lelo bato tondo otina motema bango bakoti mabele vite biso nga na yo papa na mama tokomi kolala na veranda ya bato siko nasepela na eloko wana nazwi mwa mabanga oyo naye nazwi yango na kati ya lupango mpona kena koteka yango okebisa papa kolo lupango kete mabanga oyo ezalaki na porte place wana mobali na ngai alingi ayiba mpo akende oteka kuna bakangi nga moyebi na quartier babandi kobelela ngai nyonso mpe ezosala nini ezobebisa personnalité na nga tozaleka mwana moke bosuki lelo na ngai na salo lelo nzambe ngo ndima te ngai na botao tozaleka mwana ngai na botao ngo ndima te oza na kinto yo mpenza omoni yo na ndimi kendele omikanga mpo zoasala olobi singa mingi ozoyebake banda ntango na liele te eloko te ngai na lambi na lie énergie suka oyo natikela yango oyo bimisi utilize yango oyebi toluka solution omoni bien ntango tante na bino makambo asali na kati ya liwa papa na yo na mama na yo akundi bango avec honneur soki ozalaki mwasi moko ozalaki na mutu nini olinga koloba pa ya mobali na yo bebe mpo tozala bien mpo toluka tosala boye na force ozala yango kangama na tante ntango so na nsima na ye lisumbi koyo kozala mais place wana ozomona yango te mpo na yo ozomona lokola bosko akende na kati ya sozacom abeti mutu ti bafongoli porte ya sozacom akoti mbala moko azwi afandi na kati ya bureau mbala moko bafukuti salaire nyonso to aye nango mama nati ma dako olongwe na tata na mama na nga lokola bazalaki basponsor na yo nde oloba basponsor na yo bapartenaire privé ya fi na yo mpo tata na mama na babotelaka ngai na boko na yo lokola banda ozalaka basponsor na ochange double okomi siko na tante na nga ngaso papa na mama na nga bakufeleka avant te nati lelo omoni lelo totapi lokoyo toluka nini nalobi deja totele olia tala naza na 1000 francs awa soki oza na 5000 obakisi 1000 po esali 6000 toluka eloko to nazo songo kota papa maman papa ouais ngoloko na certificat ilo na bien sibino awa na soit qui vision moko ya bien te pour la sœur Nathalie vision na soit qui esengeli koto bondi la makasi pour la soit qui vision moko eza bien mama vision ozwa kezani est-ce que ma pasteur il y a des moyens oyo koki pour yebisa biso rêve yango to ndoto mo ezalaki nini vision nazwaki ya sœur Nathalie aza na bitumba makasi mpo nake na ndako na ye namoni molili eza makasi na molili wana natuni nzambe oyo eza nini mais namoni fo tobondelaka makasi mpo na sœur Nathalie mpo bitumba eza mpenza makasi mama okozala mpe na raison wana raison mikolo mpo sœur Nathalie bio bazomene na mobali na ye eza ya bien te na vie spirituelle ma pasteur basalaka blague te na eloko nzambe atalisi komona boye molili na kati ya ndako eza na makambo ebele oyo eza important basala baza baproblème ebele denimo bauti ozala na ndako oyoki baexplication oyo yaexplikaki yo ezosenga tosunga bango na baprière il faut tosala retraite tokokota mpe bajeune mpo tosunga bandeko na biso wana na prière ma pasteur ya solo vraiment lokola nalakaki bango soki tozwi ndako na kozwa bango namoni nakende koluka bango bie ntango tokokuta na église nayebisa bango baya kovanda na awa Non, mais c'est pour ça, bien sinon, mon amour.
travaux presque 6 heures. Ah, déjà, là, il a encore surprise ce message, c'est qui après ça, la vidéo. La surprise. Un garçon qui par la surprise. Oyo babenga livré parceleur. Donc c'est livré parceleur. Et livré parcellaire oyo avantage dans les amis. Comme oyo ça a besoin de combo na yo. Nazala té. C'est pourquoi ta personne je te dis pas ailleurs. Et avant. On te va le cadre. Nengolingi, pour ça, n'y a son lingi, ça t'appartient. Mon 10 à match. Non, mais c'est pas qui c'est pour moi, ma chérie. Je fais tout pour toi. Et je vais faire encore. Et encore. Et encore. Que tu viens. Pour toi, l'amour de ma vie, 10 à match. Tu sais, le fort là d'habiter, on n'a pas d'accord. Na boulot na tana mon je vais être capable na sur notre place pour le paradis. Laisse je t'achète. J'aime trop les Alors, bien décidé, au monde a partout, comment c'est la matière comme une bailleur. Tout ça c'est pour toi. Waouh! Oui, ça salon. Tiens. Et la chambre. Alors, ici. Tu as vu les autres planifiés. Oui, moi, la chambre à la mission. Et une chambre à la visiteur. C'est un magasin. C'est un magasin. Mais ça a dit. Tu as doucement, non? Oui. Mamie, je sais oui, c'est notre fille, un délit. Bila Momo. Maman. Papa. Maman. Bozolela liboso ya Jesu comme si bozali boso morgue. Comment mes amis? Non, moi on explique aussi. Le bagage sur le simanda ku oyo. Et bien 100 000 $ melinga ka boye. Mon frère, talanga bien. Tika na yebisa bino. Na RDC Mobimba, surtout na Kinshasa, agence immobilier, il y a bien confortable, sérieux, eko somba lupang. Maman, eko futela. Opesi garantie na yo. Osupe ndaku na yo. Opesi mbonga lupang. Osupe lupang na yo ezakaka agence immobilier miel. Ah bon? Oui. Papa, agence immobilier miel ezoloa. Olingi oyeba? Mais oui, c'est que agence immobilier miel ezali. Oui. Bolandanga, boya. Maman. C'est la bosse à Zoya. Merci. Merci beaucoup, boss Miel. Tu es awa na agence immobilier Miel. Pas na yo parce que boss ndeko nanga oya mobali ba escroquer mbongo a lopango. Apesa ki mbongo na ba agence wana muswana agence nguma meli. Ndeko moni ya mwasi ba escroquer mbongo ya garantie. Yepe apesa ki mbongo na agence nguma amelie. Lokola ngai
naza connaisseur fidèle na yebi na RDC mobimba agence ya bien ya sérieux oyo soki opesi mbongo na lopango ozwi lopango oyo soki opesi mbongo na garantie ozwi ndako na yo eza kaka agence immobilier miel yango na memi bango epa na yo boss miel opesa bango solution. Ok, merci na yoki réclamation na lamentation na bino biso agence miel ngai boss miel nazosala mosala avec beaucoup de sécurité na mayele ebele déjà vraiment important bato fo boyebake makambo ya immobilier okotraite na n'importe quelle agence ozoteka lopango na yo olingi etekama rapide contacte biso awa dans système ya vitesse ag soki oyepa na biso tote yango rapide toza partout totekaka partout olingi osoma lopango avec beaucoup de sécurité biso tozali po totia mayele na biso na mosala oyo totia mpe nzambe liboso nyonso apesa biso confiance bazala jamais déçu toza na avenue Kasavo numéro 8 référence selon mpe Mariano agence miel numéro ya contact ezali plus 243 85 11 999 64 plus 243 9 99 47 39 34 plus 243 89 80 74 757 agence miel na solo ezao opesa biso confiance bozala jamais déçu awa moya koloba mingi eza te bino moko bozomona bana kini bali koremercier epai ya mwana ya grand frère par rapport ya prise en charge oyo osali na kati ya libota. Oui, famille na biso mpe tombwami bakomi kotala biso mpe bayebi ke wi na famille wana réel epa azali so likambo ekwei na famille réel akotia moto ate akotia mbongo na yanje likambo na famille salami mais soki eloko esalinga mpasi eya na ngai wana mbongo wana mapanga na matanga ya grand frère tala batamini bayaki na bato oka baprésident borla evunda moto ya mama ariel motu namonaka me akan surprise namoni na matanga ya yo okolemba $500 te $500 ekolemba na yo te. Nathalie aza mwana biso mwana azobela na hôpital azali koko na yo ndenge akobenga ya pauvre yaya na yo koko ndepa kobenga yo koko ndepa kobenganga koko mais po ami sabotage ya modele ndenge mwana yaya ntaye kosenga mbongo ne fiske ata soki $500 ozala te ata $200 pe esaye kotraite oboyi eya combien de dépense osala ndako combien de mituko oza nango yaya combien de flat combien de mapango oyo oza na ville ya Kinshasa combien de nuits oza nango yaya donc oyo na 5 heures pano yaya kipe Nathalie eza soin ya Nathalie yaya yo leki na ngai eloko ofandisinga kaka mpo makambo ya Nathalie nani grand cerveau na ngai mais yo makambo soki oyebisa okomprendre nga te lelo ofandisi ngai mpo beyebisanga makambo ya Nathalie Nathalie nga aza bongo ana mobali na ye yaya mobali ya Nathalie tosape okomprendre ngai te toboyi te Nathalie ana mobali na ye soki mobali akoki te okosunga ye te par exemple mokolo okobala obali ndenge wana mbongo mpe moko mosusu mpe ozali likambo na famille na biso seke bofo kosunga biso te eloko ofandisinga ngai yango oyebisanga makambo ya Nathalie banaka na oyebisa na butu nayebisaka oyebisanga makambo buzoba te mais ozokontinue okontinue yango kaka Nathalie aza nani bamingi babaka yaya apesanga ata $2000 mpo ngai bana kotourne nango mpo nazala fe bien yaya Nathalie aza na mobali na ye atala basemeki na ye kaka ngai yaya ka ngai yaya ka ya $2000 oyo opesa ngai eza $2000 nana akosaka azwa $500 apesa Nathalie aliboma na motu wana namoni $20 fana pesa na ngai yo ozomana pia Nathalie merci mutu esa obiaobalongwa ndako oyo ndenge ozoviva merci d'abord papa Massa na ndenge ondaki papa na mama kama nakomi nango na mare esala bien yango nazalaki na problème moko tanti fali nayebisa yango
depuis le jour où on a encore fait ce sang matin, mais tellement qu'il n'a qu'à porter la douleur de papa, on a ouvert que soit monté. Tant qu'il est dans le temps, on a l'hôpital. Abela Poutou, avant même papa et maman va pouvoir. L'hôpital va s'aimer sous 500 $. Je ne sais pas sur quel point si ma famille ça c'est. Maintenant, je m'en dis de la sortie d'un truc sur les habits. Par contre, la mère. Avant que l'on entende, ceux qui m'ont dit ça, la dame. Au fait, ça va maltraiter. La bato mawati yaya nochikunda tata naona mama na yo tala défense masali ya makasi tata naona mama na yo eza lokumu ya bino moko ta bakamani babati mama na ngai tala bakumani alikoyela ngai utantini tala boye mona na na tata na ye ana tata na ye abandeko tata na ye osanga boye osanga boye yaya kasi soki satani azali na onyaka na senga te eloko eza te tanti na ngai mwana naza koko na yo nandimi te so papa azalaki na bomoi na mama balingi bandimanga mwana nga sufri mokita nti naza nango te yango moni na osenga yo yango yo natala na mobali na oninga azalani na mbongo te mobali azalani na mbongo te na matanga kuta mona ata 50 fois moko te ata mwa symbole akuna babokilo nene eloko moko ndenge nazoki so mbongo eza tozokontinue kaka pesangaka mbongo ale telema na kiti keye na yo nato telema na kiti tokende eloko eza te kaka bapesa kaka ana tata na ye kele po batingeli batata na basemeki na bakosunga mpe yo kaka ngai ale telema kende ndima mais naye so bino okenda na mbongo te yo mona ngo ti yo mbongo dana laka na mona na kukana abela shinde eza nde ngai eso alendima kende na mbongo te naselaka bino naselaka bino jui kosela bianga onaa mo te tati na mo te tati ka tati pantini kobwendeye nabi nga mbongo nadima dima okapesa bato bapasi boye ko mobali pesanga mbongo pesanga mbongo danga bela shukene bambongo nakuni papa na onea nakuni mama na onea kapa na mbongo ya mbongo lala nango comportement fiché na sepelo ngata mukete ekosila mokolo nini tokundi grand frère papa akei mwana tikali mpona nini tozolengela mwana oyo atika tozwa soin na ye obi wana mbongo te soko gaspiller plus de $30 000, $40 000 waza ndeko na yo mais ntango yaya akei mwana tika fo toraplace na famille na biso nakolongola ndako okala mingi te sokolongalongwa na yo nakundi tata na bango nakundi mama oyo tobandi yango olobi ndenge wana oyo olobi wana yango wana olobi nakolongwa oui ayobi ça marche azoyoka yo soyoka te nazoyoka bayo ite topetaki no nakokoloba te nakobakoloba kwana mama aza na réunion na course na baréunion na mabebe na osala donc kokutala so assiste na obenga oza so na confiance na nga te c'est bon koloba kutu mingi te nga nabika koloba mingi te nga nasisa réunion so asisi réunion na kobenga yo so nakomi so nakomi epa na nga na ndako kuna na kobenga c'est bon okobima te ovandi na ndako ozala na ndako kobima te ok kobima te zalaka na ndako nga so asisika bacourse na osala nazoya eloko eza te omasana yakana ok ça la confiance dans notre chérie je t'aime beaucoup tu es mon amour je t'aime bébé je t'aime ok ça nous autres on a bébé bon on doit t'aider au sona na dise la misunama non c'est pas non peut-être tala makambo na yo nga aza moto mbongo yo ozotala makambo na yo
boye awa pour vous avez besoin il y a moi quelque chose vous comprenez quand il y a un moment on a dit bazuwa ngani bazuwa ti ngamba so da sala ngani azuwa la silikala yoko sela ngazuwa ngani abuna mbongo na na ko balaka ba 5 non so on a joué l'inda on a joué na sombele on a sombele donc n'a rien à voir avec le besoin de maman wana ko ça azuwa le bazuwa wana ti bébé devant ngala lingila ko yebi yango pour ba ngala selo zuwa ti Dis moi quand les mois au sol la nefuza na ba mo ba ya mo ko vaina et tu ka fo vaina nga pour la na dis ma ti jam non c'est pas non que parce que nga pe na ko sala ni po na zote na mai na sili ko sala penaleni ko to yo senga kingai mosoro yo linga ki bilamba ya mutu ya o bangata nzoto nasombelaki yokaki banobaki ya shere nzoto nakatisaki yo lelo yokeli na limita nzoto iki ngai nzoto nati kuna akoyeba koma ya kocomprendre nyonso tu oyo koyebisa ye komona ye kaka ta toke kosomba ne cercueil totyali mpena boye mwa atalabi te yaya nanga efa kundana na cercueil honere tala mwa lolendo wana nga nabi tante soki okangami na ye soki oza beni te soki oza mutu te apesi yo combien ozokalkile okozibanda na seke masamu to nini mama soki ya koteka liboso ya lupango oyo ezaka important nga nakangami ye yo bandi koteka liboso ya lupango alobi ngo nati Bosco humeur nangi za bien te pardon te prie tikanga no navanda na boye tikanga no navanda siko pasi yango elongola tendresse na vie na biso to ndenge nini bato omérite tendresse te na vie na biso Bosco na boyaki yebaki na boyaki loko na yebaki ntango si na ngai nano atikala bapesa tata 50 na te papa longa mosala mama banda otina nga kuna ndete kopesa ata kopo masango ata ya loso atikala opesa biso te eloko elekela nga ti sikoyo akunda tata na ngai na mama na ngai na micropone amona bifandi na oyeba te iloko natala ngo bien natala ngo bien olingi oloba nini surtout asalaki na kati ya matanga wana asali bonheur nyonso azolela na charisme grand frère à moi donc nyonso tu wana bana oyo ya grand frère batiki conseil moko te eza verrier olingi oloba ke aboyi kosolola na yo abengani nga lokola mbwa batatalanga ere nyonso ayokanga te boso alinga yokanga te na raisonne tata na ngai ata na mokie bazalelo na mama na ngai bando opesanga ata kopo loso bana nga balia mokili eza mabe soko bato banyokwamaka bazangaka basungi mpona nini mwana moto aza na mbongo me moto so aza na mbongo nyonso eza yo bosiko ti bakelele nyonso eza yo siko okosilikila ngai mpo ngai neti nabomi mbongo yango osaki mobali na yo te bosiko nosani te osaki mobali te mbala kombe bosiko na yo soki ezala mobali bosiko ozala mobali nabimaka na yo nde na nzela nake kokoso na place baluka misala oluka mosala nini jusqu'à kati banda olala akwa basi na nsima na lembi vi o moninga nakoma okoma na suka nakoma olemba bosiko nga ndenge tovandanga na yo nga natikala kozala mobali te donc bana nyonso to toboti bota bamonaki mobali te na ngai apona yo moki mokozala mobali fo botaka bana mwana liboso abimi badokter na bamama mobali nayebi kobotisa donc bazalaki bana te lelo ozozalaka mwana na nga nati na ozwa kokota te mpo ngai natikalaki awa batielaki ngai limite place lipapa alongo bati wana dokta namemeli yo famille oyo nakuti bango bazopotana ya kosakana te mwasi azodeklare mobali aza impuissant
mobali pe côté azo déclarer moi si aza cimenterie ya plasma donc a eloko te nazo traiter lokola kanyoso ya faiblesse sexuelle papa niveau nyonso oyo komi na moi ya faiblesse sexuelle soko ye pa na docteur Mangingi nazo komisa yo mobali ya solo na mukolo moko okomi lokola docteur Mangingi nazo pesa bana basi tai mama ndenge papa olingi koboya mama koboya nanu mama te bosali malamu ndenge boye pa ya docteur Mangingi moto azo pesa makambo ya solo ozomona mama dans 6 jours mama ndenge azokoma na taille oyo yo papa ozoluka maman bozo le pesa ya solo dans 6 jours moi ça m'a comme la taille papa na yebisi yo awa nde ezali centre oyo esilisi bato nyonso oyo batiaka tembe même cancer ezali na pota lokola bapota oyo bozomona ya cancer nakomanda kotraite yo na nsima ya mikolo pota ya cancer ekauki même maladie ya mbasu oyo ezali pota esalami balembaneli yango na badokter ewumeli ezwi temps balie bino bambongo soki boye epai na nga docteur Mangingi pota ya mbasu wana ekosila na kelke mikolo ngai docteur Mangingi meme misu ya mutu ezali flou meme mutu azali na cataracte soki boye na ye epai na nga docteur Mangingi na mikolo ya kotanga ndenge nazobanda kotia bakisi na nga mbala moko mutu na bino abandi komona normal mutu oyebi kaza na cas ya opératoire hernie appendicite fibrome nyonso oyo ezalaka na kati ya libumu ya mutu docteur Mangingi akotia yo mbeli te nakopesa yo bakisi na nga okobimisa maladi wana okomona yango na po na yo ngai docteur Mangingi problème ya stérilité même maman okotaka te soko ye epai na nga docteur Mangingi même mobali ozali na problème wana soko ye epai na nga docteur Mangingi nakopesa yo solution lokola moto azali na sida omoni moto aza na sida to yo moto aza na sida balie yo baskroke yo yake pa docteur Mangingi na kosilisa ngo na mikolo ya kotanga nazongisi yo mobimba ngai docteur Mangingi nazopesa antipoison même ya 150 ans ou ya 200 ans soko ye pa na nga docteur Mangingi na kopesa yo antipoison ekoprotege yo na bisika ebele na kopesa yo antipoison ezali osimbi verre batiele ko poison na verre epasuki batiele ko ngo na biloko osimbi lutu ezokweya batiele yango na kiti ozolinga kovanda na kiti ozomona kiti ekomi lokola ema ezotindika yo ozovanda te ti okomona esali yo signe ke keba yo moko mbala moko ifo timbela oza na antipoison elobaka directement okozala prudent alors docteur Mangingi mpona kozwa nga nazwami mosika te nazwami na commune ya Kisensu yo moto ozali na commune oyo ezali libanda ozwi transport oyo ezoya matete wete oyebisi chauffeur atika yo na rond-point ya Kintabu soko komi na rond-point ya Kintabu okomona bamoto ezokende d'État Tigère ou arrêt Loboko ozi mwana ya moto oyebisi etika ngai après deuxième dodan avenue Kamba juste kaka wana na prince numéro 9 okomona ndako moko eza en étage ya bakaro en diagonale ya ndako ya bandako oyo bazotonga ya minene eza ba inachevé okomona docteur Mangingi azwami wana oye na pesi yo solution soki omoni ke nzela est compliqué yo okoki kozwa ngai na nzela ya batele nde nalakisa yo secret na ngai olie yo yina moninga sans raison yaka nde nalakisa yo secret na ngai olie yo kotelanga ndakwanganga tuna nde nalakisa yo nzambe yambi olie yo lobaki nga na simba kisi yaka nde nalakisa yo secret baluka